biso pe ba jeune lokwa to na relation te na mboka wana toko utiliser siko relation céleste na besoin ba pasteur ba prophète ba intercesseurs na besoin to biso ape to sala biso ape tozo sala permanence na biso ti date wana so le 27 o balobi bakozwa décision. Boyebi ko perdre un Moutamba na Congo to perdre combien de générations eza na sima na ye po ndenge aza bo azaka pe professeur atangisaka do mayele na ye akabolaka ngo akabolaka mayele na ye aza professeur ye moko mpe aza avocat soki tolongoli na baministre banini aza père de famille aza na bana ana mwasi ana baleki babengaki yaya ana baparent ana bagrand frère bagrand sœur oyo baana posa na ye aliru makambo ezokende yaya bakobeta biso elo moto sotuki deya Moutamba ana prison mpo na mboka wana kutuko matro poso ezalaki na poto toyengai totya confiance na biso na loi toyengai toyebakela likolo nzambe na se l'État mais na Congo jamais tokoki otya elikia na l'État. Vaut mieux un Moutamba que 100 papa wana batondi na gouvernement. On préfère un Moutamba que ba papa wana Moutamba banda leka comme ministre nano ya poto te. Ça veut dire aza même pas na souci à Tour Eiffel, aza na souci à ba komona rate o ba mbuma moko ya na Belgique, ona ke komona ekeko wana ya bana magie à Londres, azo mbongo l'État futelango business. Aya poto mbongo l'État ki ozelongo hotel à 5 étoiles, nano asala ngo te. Akendaka ba Kisangani, akendaka ba Kananga, akendaka ba Lubumbashi ba Kolwezi, azaka kaka na kati ya mboka, a préféraka ke ba province. Kaya poto. Bango wana nyoso tomona bango so eka vacances bwe bango nyoso basi na baona bana baka na poto. Moutamba famine nyoso bazaka na Afrique. Donc ça veut dire que oh nani nzambe papa na olobelo mabeli kam nini problème allô oh alors bonsoir. Bonsoir Ninyango, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. OK, merci. Je t'appelle chaque fois. Non, mais c'est là, je suis dans mes états là. Ah, yeah. Oh, monsieur, est-ce que tu peux me foutre la paix? Ouais, si. OK, merci, au revoir. Merci. Oh! Ndena bande koloba. Bango nyonso wana seka baoki vacances. Mbangu baye kosala ba course na ba Chanel. Baye na ba magasin Gucci. Baye kotonda na Versace. Baye bi bakomba ba parfum nyonso wana na mbongo wa Congo Na mbongo wa Congo o mabele etika bakoko. Bango bakomisa Congo ya bango. Bana droit ya kolia. Bakoma olia na ba compte na biso na Congo wana. Est-ce que boyebi communauté biso so batoto ya poto. Boyebi ki yana ba tata moko babima kuna asima wa ba lia compte na biso na Congo ango. Boza au courant. Bakoma ozo na compte na biso na ya bana. Na ya ba mibali na ya basi na biso. Bango kuna Congo bakoma olia compte na biso. Molinga mi benga papa Mia Chako, s'il te plaît. Donc, il a qui si que soki to fungoli misu na mato ite. Toko zaka kabwe na saba papa wana ozomona mutu aza na 68 ans âge mona Kofi. Soko tunye banda ya carrière na ye na l'État. Oko kaka ko ça fait 42 ans.
J'ai travaillé avec le défunt Mobutu. Quand le défunt Mobutu a quitté, j'ai fait 2 ans sans travailler. Et quand le musée est revenu, on nous a encore appelé. Et quand le musée, il a eu la fuite des musées, qui m'a raté, musée, quand Mouzé est décédé et son fils, quand on nous a présenté son fils, c'est pour cela parce que son fils, c'est un enfant que, voilà, il fallait qu'on lui montre, vient de l'intérieur, il fallait qu'on lui montre comment ça se passe ici à Kinshasa. C'est lui qui m'avait mis les gouverneurs et quand on a travaillé avec son fils, on a terminé parce que le monsieur Tshisekedi du Wamulumba, moi j'ai déjà parti alimenter une fois, on a mangé le foufou ensemble. Sa femme, là, maman Marthe, oui, il me connaît très bien, mais je n'avais pas de choix. Et comme on a travaillé avec le fils de Mouzé, et quand le fils d'Étienne est venu, par reconnaissance, il nous avait mis, c'est pour cela que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Bana ba explication moko maudite. Omona mutu mobimbo sali na ba président nyonso papa. Okioko il retraite te. Yango na Afrique il retraite ya kate. Na mboka wana bakoma benga ba président mon fils. Bakoko ki opema te ba papa na benga ba président ba mon fils wana. Retraite kopema ezakate na Congo. Comment mboka mobimba ba jeune ba na place te or que jeune eza venir à lobby. Jeunesse eza venir à lobby mais jeunesse toi na place te. Eza normal te? Et c'est que photo celle la moi ta marche. Eza normal te. Na bamboka nyonso même na poto ba tchaka toujours jeunesse liboso parce que ba jeune bazana nous frais ba uti ba université ba uti na ba campus ba uti mayele zana nu ya sika po ba sela mboka mutu aza jeune azosala mayele na ye azota kobala azobota bana ne pe ba otanga bien bino ba koko omona mutu aza na gouvernement mwana liboso aza na 41 ans. Siko papa ozana âge ni soit les nains de la famille moi no yobota ade yana mukolo mutamba ozomona mutave na gouvernement tuna ye kaka ton premier fils auto koksa 38 ans akobanda ko expliquer yo ndenge Kasavubu ayakana kokutana na mindele ndenge Mobutu abeta Kasavubu coup d'état ayebi histoire nyonso mais papa kendo pema kende kopema ndengo soyebi histoire ya Kasavubu wango na nani kasi te na Mobutu na mindele nde bayaka okoki kopema te botikela pe nanu bajene oyo bazwa espace toana bajene oyo bazotanga relève eza assuré mpo lelo togangaka kaka o bakuluna o moyibi na Congo memi yibi ya banani eya bajene mpo misala eza te bajene baokoma bakuluna mpo na nzala mboka mobimbo moni jeune garçon boyi koza moyibi akomi roulage babeti ye babomi ye en plein moi mais ministre wana batikali kotuna eloko te bakangi ministre te famille wana baperdre jeune garçon na bango en plein boulot eza kutu te kakenda nde koyiba nde babomi ye na kobeta en plein moi mutu azosala mosala don mboka mobimba eya ya corruption don eyelakisa deyeke soki mutu aza ministre ya kokoleka ne sens unique ya toza ti na poto ata na Macron ata biso na Belgique roi aleka pe na sens unique te na roi kutu aza roi ya Belgique atosaka na bana na ye ba prince na ba princesse Macron kutu azotosa kaka na Congo nde place na mona ministre azoleka sens unique bakale cortège ya ministre bagarde bakiti babeti mutu en plein musala ti mutu akufi eleki nango do o akufi wana jeune atiki mwasi na bana na miniti o mwasi nazotelengana bana na ye bakendaka esu classe te rentre yango okala te bana na baokete po papa akufa poka papa alingaki asala makambo bien poka papa boyaki ne corruption papa ayebi ke na sens unique ekoki oprovoke accident na sens unique boyebi combien de personnes bakokaki kokufa ka na sens unique wana est-ce que koza ministre na Congo et comme le quoi que yo comme na valeur ko le kabato ba normal avant comme ministre wa kinani on est pas un simple individu
Donc, na vie, t'as la paix, bano, ba papa, boba, kaba, irresponsable. Tu me déranges quand je suis en train de parler, ma kamba, papa responsable. Tu vois, Moutamba, il est responsable plus que ton père, donc il faut t'apaiser. D'accord, mon amour? Merci. Hein? Ndena zoloba. Ezalaka te. Na place koleki c'est la biso ba audition bozo sambisa Mutamba faki bo chela biso no ministre on faki abeta no tour na makala parce que yenda za chef ya cortège na ye. Parce que chef à cortège na yende ba kita ba beta mutu na moi. Imaginez ça ba filma kangote. Makambo bongo ezoleka. Donc mutu abimi na tongo ake musala aboyo ki oyiba maki okufane na musala parce que c'est musala bien mais leki normal batu bazo yiba na Congo bazo la bien ba ola mukabia ba otambo na ba cortège Mutamba sa musala bien biso mo peuple te omona yende ba komi ko humilier yende ba komi ko sambwisa yende komi ridicule yende ba ngi ba crossele makambu ki ayibi nyonso na pona ko longole na ase atiki poste. Poste qui ministre assez atiki ba peso batata mikolo comme d'hab. Mais malgré atiki poste toi on a besoin azala en vie pe en bonne santé. Kotika poste la ki cité que bokozele ba magistrat ba papa moi mikolo bilongezo e ba na te papa na mutu loko akalebas. Soki na zoomé bien a parmi bato yeso a beta kak na wenze. Papa on a teka biloko na wenze na église. Ateka na era kala yeso asa betaye mais lelo bolati si etoge aloba na Mutamba makambo muto okutu ba beta na mwana nzambe yesu kutu kolo mawa soka beti deja mutu elakisi ke biso na sa mokili mutabongo to okio ya mbete mais mutabongo alati na etoge o mutu mibeko ya papa toge wane latela nanu cortège à ministre et beau mais la biso jeune garçon tout mon roulage à koufi même pas un an moutoro le la roulage à nazaka tebino ba avocat Congo dossier oh il faut botter les mayango na mort d'homme mouto koufi pona musala normalement moi si ne faut pas passer le pangu il faut pas banane en charge parce que mouto ana koufi na musala pour osape musala bien makambo ko sambisa bozo sambisa te. Neti yebo ayibita sali eloko tebo ngibo bete 12 ne quand même yene bo préféré bo sambisa bo humilier ye e abino bo yaka poto na ba vacances si bo kutana na business ya yo liambo wa Congo na poto a préféraka asomba matembele asomba voiture kana kisasa ala taka ba chemise a kisasa mais bino nyonso majorité na gouvernement pour président kutuna mwasi ne bakuzana ba na poto. Bango c'est normal ba kapo o ezana nu mboka na bango. Mais gouvernement o etikali na sewana. Ce ka bazi moi vacances à 3 jours a de na business au monde na Champs-Élysées. Ba tondi saka ba chariot wana na kati ba Chanel ya ba chariot ba Gucci. Wana na mbongo mboka. Ozomo na so akoti na lubute wana aola ksemno pe yake muya kazu les 30. Mais Mutamba na poste na ki ministre aucun jour to moni akangi photo na Tour Eiffel. Aucun jour aye en Antonium. Aucun jour ake ko mona taba na magie eke ko bana magie à Londres. Ata na compte sa musala a préféraka tinda batu. Ceux qui font se déplacer a préféraka ki na ba pays africain. A préféraka ki na ba pays africain ke aya poto aya olia frites. Siko mutu abongo. Ndebiso tokyo vanda total bobandi ko bozina courage a ko sala 10 ans ya travail forcé pour asali nini pour de abo calculer âge na ye boyebi ke ye na 10 ans to koko bete 10 ans e bat bobo sane moi 2 ans to laisser poison to tinde na ba travail forcé ba bete ata masasi dans 2 ans to 1 an awa akufa bat basutuka ka Mutamba akufa wala bongi ndebo zipika biso eloko na misu. Bolingi bo kangande biso mato ito ba ke Mutamba kenda travail forcé to bo sanyete mkomo to suka Mutamba kenda pi o akufa ele kaka boy. Non.
biso ba jeune toza espoir à Congo ya lobby Mutamba kokende prison te et soki to ana relation te na kini to ana muto lobela biso te toko basali ya nzambe na ana bezo ba pasteur bo senga nga demandes makambo Mutamba osko dossier o tozo memela ngo nzambe le 27 wana so le 25 nzambe ndo okata likambo Mutamba na se l'État likolo nzambe pour l'État Congo wana ba pasteur pe bazana live vote bo senga demandes ba pasteur ba mama pasteur ba évangéliste ba intercesseur na ba intercesseuse to senga justice a Mutamba o siko epa nzambe pona Congo na to ana biso na mutu te to benga ba papa na nde esi balati ba toge basi bazuizi mwa ba mbongo bayebi deja ndenge dossier kosuka baza deja na suite nyonso wana bazotourne biso en bourrique tomona lokola bakie na kosolola tomona lokola bakie kosala boye tozela suite basi bayebi na bango suite. Maintenant Bible lobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ah tokomi na biso na suka loko etikali se séance moko o balobi elle est 27 ans so epe elle est 25 nyonso o bango baokana wana po basala nzambe kaka ndakota donc décision na bango so ezalaki négatif babosa na maloba na bango moko baloba positif bozonga na bandako nde makanisi ezongi bango c'est déjà trop tard. Ba mama combat spirituel bazate to bengana molimo wa prison na via Mutamba likambu nini mwana batatanga ba classe na yebo aka likambu muke prison likambu muke poison likambu muke tozo mona na mutazo samba bozo mona ke na santé na eza bien te peut-être kokolo ba pena mokilité que peut-être obela comment na ka elonga Mutamba na TV ça se voit que tout ne va pas bien aza bien te likambu nini poste asiatiki mais la qui c'était que ndebo ozona santé à mutu to soki bolingi asala tende il faut akufa non akoki ne pe ko sala pete mais avandi na ye basali nzambe na live o bazate est-ce que boyo kanga dans na live ma baron love na live ba pagano na ba pagano muto senga demanda sa prière azana été oh batuni ba continue na live tozali siko se bozali bo senga demande te poani so ezaki discussion atoluka basi ya kitoko na mibala ya kitoko mbede abo matikala mami ngala sepeli na oya chocolat omoni ba barbe na ye mami ngala lingaka mibala ya mwindu oya misu minene mami omoni ngai na lingaka mwasa sa mwa base mupende BBL omoni nga mwasi foza kingo mulai so ekoyi mambo ya nzambe boko osenga demandes te. Hey. Bonsoir la famille. Bonsoir maman. Maman ozali kolo ki okanga micro po na eko kiti. Bonsoir maman. Ya mokonzi boni. Bien maman, soko mati okangi micro. So ekomi tourno ofungoli mbama micro bandi prière. Bien, nzamba za tellement bien, nzamba za malamu. Elo to lingela ko yango parce que za motema. Vraiment que Dieu te bénisse ma sœur. To bonde la pona ndeko na biso tozo prier pour na frère na biso parce que c'est notre pays. Donc tout le monde a makambu et kene malamu te donc toza na droit to telema to loba. Bible zo ba biso toute autorité vient de Dieu. Ezana lo mote et comme la mutu sa pourtant nzamba yebango. Na mboka na biso toza ba jara bato toza so to moni mutu mo linga telema pona intérêt mboka. Au moins ba tata na nyonso ba komi contre mutu wana. Tozo prier pour na frère na biso to bonde na kombo Yesu bazo ba ndenga zo yela ba yebi ke ya kokoma président na Congo yango bazo lukade ya ba kase oui yeza penza bo na musika bango nde baza soko tali au moins bon bana ba problème ba secret
basuba na ba pantalon mais bani ko céder te pour mon raka ke mutema mabeza moi mobali oyo vraiment aza penza aza na autorité ozomona pena bonzambe eza kati na ye aza mutu aza na souci ya lobi ya mboka ezala malamu mais nzambe osala grâce biso mpe tozoprier mpo na ye nga na travaillaka naza intercesseur nazotravaille na église na biso on est là to bano prier mpo na ye sikoyo tosala prière en live okoma ya Karine mama koloba nyonso olobisi nga na obanda ye no prière te bon tosambeli tendre père tozotika ndeko na biso mutamba na se na loboko na yo nzambe bakomino eza na ezolobaki eza na eloko moko te elekelaka yo oza au-dessus ya biloko nyonso c'est toi le créateur nzambe oyo yebi mutamba yo moto olingaki amona makambo oyo nyonso azomona seigneur tozosenga épargne na badanger longola ye na bapiège nyonso oyo monguna otelemisa liboso na ye mboka wana eza yo moto opesaki biso yango tozozongisaka mboka na se na maboko na yo nzambe seigneur jésus tozotendre seigneur yawe loboko na yo ya botata ekita likolo ya mwana mobali oyo nzambe na bomo erétabli santé na ye longola nyonso ya mabe osi baliesaki ye oya yebi te ope docteur na na moni te bible ezobengo za docteur par excellence nzambe tozosenga kimia jésus christ yo za juge par excellence kota likambo ya mutamba yesu kota likambo ya mutamba yesu pesa kimia nzambe pesa bango oubli pesa bango esprit ya oubli deke bazoleka mpo basambisa ye nzambe yesu yo lata nzoto zwa monoko seigneur tia maloba yawe confondre mutu nyonso aza contre mwana mobali oyo confondre maloba na bango bazala confondi bango na bango seigneur oyo bazoprépare mpo na mosali no esimba te parce que aza vraiment mosala nzambe seigneur mutu nyonso ayaka na bonté kati na bato ezalaka kere oyo otiaka bato seigneur épargne ye bundela ye longisa ye na bapiège na bariske oyo bakoki kotelemisa na nzela na ye na babali bakoki kobongisa mpo na ye seigneur yawe azala épargne na kombo na yesu seigneur wana kolia akomela ezala purifie na makila na yo nzambe alola lata nzoto défendre mona mobali oyo wazo défendre Congo seigneur lata nzoto mpo na mutamba kotika ye te seigneur jésus kotika ete dossier oyo tozotika yango na maboko na yo seigneur zala molobeli na ye seigneur jésus na kombo na yo yesu ozali likolo na nyonso tolobi bongo merci seigneur jésus christ amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, maman, merci. Nzambe le juste juge, Nzambe akangola. Amen. Yes. Na boloko. Nzambe oyo abimisa Daniel na libulu ya bankosi. Nzambe akataka likambo ya ba oyo bazana makasi te. Yo zala makasi ya Constant Mutamba Seigneur. Kota likambo na ye Nzambe na lola. Sambisa ye ezala batata wana te. Papa nake kozongisa ba plan na bango nyonso. Oyo baza ko préparer na monde à ténèbres contre le jeune oyo mutamba oyo sala musala na ye oyo biso petit peuple to mona pe to sepela kinango asala ki misala pona ba mama ba veuve o ba botolaka bango ba mapangu azongisela bango mapangu ba orphelin o ba lela asa kata likambo wana ba orphelin bazala libéré bazwa justice Seigneur utilisé sala pona mwana na Constant Mutamba kota likambo na ye c'est toi le juste juge justice ya Congo ya mboka na biso eza justice te papa na ngai justice ya Congo ya mboka na biso eza ya banani oyo ya bilonga kotanga nkolo yonde justice na ye papa kata likambo ya Constant Mutamba kota likambo nkolango ya le 27 Seigneur confusion na kana bango papa ba oyo koko bambela bango ata ba AVC bala mukate na bambetu na bango batele mate na bakiti na bango bakoka kokende kokata likambo wana te papa confusion plan nyonso oyo bazo préparer contre Constant Mutamba ezala retourner na bango moko retour à l'expéditeur oyo nyonso azo kata likambo na ye na mutema mabe pona avantage na ye moko Seigneur azala na retour à l'expéditeur biako kufa bakufa
ya kokufa bakufa ya babriske AVC bakweya AVC minoko etengama bango me aboko esala bango te bakoka kokota na mutuka te mpo bakekokata likambo Zamba pambola biso. na kombo na Yesu Masiya amen. Apambola Amen, biso. maman. Bonsoir maman Karine. Bonsoir, papa. Zamba pambola yo esiko za kula na France. Pasteur Jefté, hein? Naka na Belgique. Vous êtes en Belgique, hein? Dans la makambo vraiment ya koloba moi muke sur cette révélation ya Costa Mutamba. Merci na force aussi pour la prière ya Papa, on poko dirait lelo. TV moko eloba pembeni no ba eko ezozongela biso to yebi TV dimne TV. Karine Mokonzi. Oui, papa. Ok. Dans la révélation boko la lingina loba. C'est important. Boni bandeko deke bazo sambela pona futur président ya mboka na biso et simbi ngai omoni makambo ya Costa Mutamba eza ba makambo ko eza triqué très grave makambo ya Costa Mutamba. Costa Mutamba za muto aza innocent et ayaki lokola Moïse na mboka na biso Congo et mboka na biso Congo nazala ba vérité moko o soki na lingila yebisa yo sur bateau baza sima ya poison ya Monsieur Costa Mutamba sur bateau baza na sima ya kindoki misala mabe pour Monsieur Costa Mutamba na mboka au Congo. En tout cas zamba pambola yo bisiko za la Belgique kuna na nengo kobi kozwa initiative oyo to soutenir nanu ndeko Costa Mutamba parce que moi je suis ici à Kinshasa naza contre ba politiciens, contre les pasteurs magiciens oyo bakendaki kosala ba initiaki misala na bango mabe pona ko imposer Costa Mutamba maboko entre temps bazalaki sima ya makambo oyo nyonso ba pasteur wana na ebite soki bozoyoka Tozoyoka. ba pasteur nyonso oyo batiaki Costa Mutamba maboko ce sont des magiciens na utaki kosala émission nango awa na lobelaki siri yango baza ba magicien et baza ba auteur ya bitumba oyo et muto aza auteur ya poison ya Costa Mutamba baza délégation ya 4 personnes 4 oh ba iza sima ya poison oyo je sais bien que ceux qui ont 8 ans peut-être makabususu je vous dirai ça en privé et je vous dirai ce sont des révélations vraies. Ce sont des révélations vraies. Je suis le pasteur Jefté, pasteur prophète, ou appelle ça un message, il y a star, il y a TikTok, ou à Koufaka Manguera. Donc, je soutiens Costa Mutamba 100%. Et Nzamba pas moula ba maman la biso ba uti ko sambe la pona. Et moi, je vous dis, ba pasteur ba chaka e maboko, Papa, ezalaki ba vati. membre la ba pasteur ya prom na sauter yo prier nous pour na papa Constant. Oui, yango to lo bake. Nzamba pambola bino batu bozozwa ta ya kosoutenir ye e biso pe koto na part na ye tozosambela mpo na ye na sambeli mpo na ye place azali Nzambe ya lola na tiki oyo ezali Costa Mutamba na sa loboko ya Nzambe bisika nyonso azali Père éternel la Bible nous dit vous poserez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Nzambe ya lola quel que soit bolembu nayebi que l'esprit est faible mais la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Nzambe yo tanda loboko la yo bisika nyonso azali simba ye longisa ye tozo koisa la Bible nous dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous les verrez plus jamais. Oyo nyonso aza Égyptien abundisaka Costa Mutamba Nzamba koisa ye to sambeli esika nyonso tu loboko ya Nzambe eya na vie ya Costa Mutamba pe tombola ye place nyonso batiaki ba limitation Nzamba longola maloba nyonso Costa Mutamba loba que les juges vivra par la foi et la tazoto Nzamba lola to seki justice na yo eleki ya bato bokili confondre batu nyonso o ba nyokoli vinda ye confondre batu nyonso o ba tie mal à l'aise Nzamba lola to ye kobela Pierre azalaka na prison Église esambelaka pour la Pierre. De même manière, tozo représenter Église. Tika prière, tozo sala Nzambe yo confondre. Pesa ye makasi. Longisa ye. Na déclarer. Oh, tout bazo kana na ba procès na bango ya lokuta. Et songe la bango. Ba bebana, ba panzana. Nzambe Costa Mutamba besika za pesa longue vie. Na disparaître et loko nyonso eza na nzoto na ye. Maladi wana eza na disparaître. Et que de musika ezonga na ba pièce na bango ya bondoki. Confondre bango Nzambe pesa makasi parce que la Bible nous dit vous poserez les mains sur les malades seront guéris.
yo nde makasi na biso na bato tolukaka tika priere oyo tosali ya nation mobimba mpo na ye ekóma bisika aza ata biso tokokóma te losambo eza na kapasité ya kokóma esika ya azali au nom de Dieu des armées nde nasambeli amen nzambe apambola biso. Amen. Merci, pasteur. La suivante. Bonsoir Karine. Bonsoir, maman. Ah. Ok, ngapena osambela. Nzambe na bon moi papa topesi yo merci. Merci parce que yo lobi to s'inquiéter ne loko moko te. Mais na nyonso ezokomela biso tombola miso na biso to balongo epa na yo nkolo. Seigneur topesi yo merci pour la situation ndeko na biso Constant Mutamba. Totiki na maboko na Nzambe. Tozana esika mosusu tokotalela te soki epai na yo te papa. Yo ndo lingi soirée ya lelo Seigneur tokanisa epai na yo mpona ndeko na biso mobali. Mwana na biso leki na biso oyo asalaka mosala Seigneur mpona mboka. Oyebi ezali kokomela ye. Oyebi mitema ya bato mpona likambo na ye. Oyebi banani bazali koforme complot na ntango oyo mpona koatteindre bomoi na yo lobi si l'on forme des complots cela ne viendra pas de moi. Yango wana Nzambe na ngai papa complot nyonso bakosala na yebi ete uti epai na yo te nkolo yo telema Seigneur mpona kobundela ye. Olongisa ye éternel Dieu des armées. J'ai de bons souvenirs mpona moto oyo. Namonaki na ministère ya combat spirituel Seigneur tango makambo ya guerre ya est ezalaki akende ko représenter présidence de la République Nzambe na ngai papa mpona kosala mosala na et j'ai vu son attitude ezali attitude ya moto atalelaka yo Nzambe kanisa ye papa ozali Nzambe ya ba bon souvenir kanisa ye azali mosali na yo abukaka mabolongo na ye mpona yo Nzambe na ngai abukaka mabolongo na ye mpona ekolo abukaka mabolongo na ye Seigneur kotalela yo komikitisa liboso na yo koyeba ete yo nde ozali Nzambe ya solo totiki ye na maboko na yo oyo nyonso azali kokanisa mabe mpona ye Seigneur osokipe na ye papa yawe bundela ye bitumba longisa ye kati na nyonso yawe pangwisa pinzoli Seigneur ya mwasi na ye na ntango azali kolela mpe na biso wa mosusu oyo nyonso tozali na ntango Seigneur motema epai na yo mokonzi mpona kozela décision yango oyo balobi soki ya le 25 soki ya le 27 Seigneur nyonso ezali na maboko na Nzambe na ngai papa yo nde mokonzi ya ntango mokonzi ya mikolo nyonso totiki na maboko na yo nkolo esika azwami Nzambe pesa ekimia Seigneur tala santé na ye papa yo lobi ete yo nde opesaka santé yo nde ozali l'éternel Dieu qui nous guérit de toute maladie Seigneur quel que soit empoisonnement yango Seigneur quel que soit maladie na nzoto ya ndeko papa na ngai bikisa par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ Seigneur dans ton amour au Dieu le Père de tobondeli kati na kondima tolobi merci Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus nous avons ainsi prié et nous avons dit amen. Amen. Merci maman. La suivante. Allô? Allô, la suivante. On dirait prendre ma connexion. Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir Karine. Alors, je vais prier pour mon très cher frère ami. Seigneur, je bénis ton saint nom. Tu sais pourquoi est-ce que tu as évoqué ces sujets de prière. Par moi, je ne peux prier que tu m'entends, mais je sais une chose. Ta grâce, ainsi ta puissance me suffit. Tu m'as pris comme cet instrument pour prier. Cette personne autour du président. Cette personne est une personne de valeur. Une personne qu'on veut tout près du président de la République. Parce qu'il nous les a prouvés. Papa, ton peuple pleure. Cette personne a vécu la guerre à l'est de notre pays. Et Seigneur, aujourd'hui, ils lui ont porté quelque chose que le peuple ne veut pas. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que le miracle se fasse.
et que ta grâce surabonde sur lui. On ne sait pas ce que le monde prépare pour lui, mais tout ce qu'on sait, c'est toi qui as le dernier mot. Peu importe la décision, Père, prouve-nous que tu es un Dieu fort et puissant. On veut voir la valeur de cette personne dans notre pays s'exercer. Dans le nom de Jésus, ainsi je prie. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci. Bafana Zapi, la suivante. Ah, bah, demande de Silim. Allô? Oza, bah, demande de Silim, Bafana, kuna. Attends, namoni mutasenga. Connexion, connexion. Allô? Allô? On dirait que tu as un problème à connexion, hein? Bon, en attendant, tu oses là-bas. Demande, je me suis écouté, ma femme. Connexion, ils ont déconné ma case. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Sauf que Nalina complété kaka pona makambo ya ancien ministre Constant Mutamba. Bango bako kokatele peine à 10 ans wana te, c'est impossible. C'est impossible. Ba luka fait na Congo. Malheureusement biso to na Congo te, mais Constant Mutamba aza eli na mboka wana. Bako kangeka bongo te na Luyingi. Batukutu ya minene bayiba ba mbongo ba 50 millions. Oya ye ayibite aussi c'est ça na compte. Abandi ni ba travaux ni ba démarche. Donc to senga na président de la République. Biso to finga ate. Par respect, il faut azwa part na makamba Constant Mutamba. Faut azala la libérer. Parce que ce tobito bando zonga sima batu bazwa bambongo ya ba forage, batu bazwa bambongo ba école, batu bazwa bambongo ba ya ba 100 mbongo ba 100 jours to boto tanga ba kombo. Ah to manquer batu respecter. Du coup, Constant Mutamba, il faut, c'est obligatoire. Aza congolais comme tous les Congolais, aza na droit, aza na liberté, pas provisoire, liberté totale. Parce que lo amalonga asali ezati. So to bito zongi sa répertoire ya bato bayiba bambongo na Congo, bato belé faut baza na prison. Yeba ko kangi bongo pambati. Ce qui a lié ki mbongo, bia bimisa ki na compte. Là on est d'accord biso nyonso. Biso ba diaspora, toi libanda Congo, to sengi libération plus vite possible ya Constant Mutamba. Et l'autre quand on a posé na lobango wana. Maman, kitano qui aurait passé Bilamba. Donc on a posé ya liberté, pas provisoire, liberté totale, il y a Constant Mutamba. Toza a te poto finga non. To boy na biso to loba ainsi de suite non. Toza ka na posa ba tika est libre, ba pese poste à salle. Parce que ce tobito étalé la vérité à bato mususu na kata mboka wana et ezala bien te aza responsable père de famille a faut azoba en charge aza na famille ainsi de suite moi final on a ngena lu baksaka yango wana mami. Merci, papa. Merci. Okay. La suivante. La suivante. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je me permets de monter ici et parler un peu de Constant Mutamba. Moi, je pense en fait qu'il est temps que la jeunesse congolaise et la jeunesse africaine se lève et défende sa cause.
Parce que ce qui se passe actuellement au Congo avec Constant Mutamba est un complot qui a été, pour moi, qui a été organisé déjà par la plus haute autorité du Congo. On va pas se voiler les faces. Il est temps vraiment que la jeunesse congolaise comprenne ceux qui sont partout dans le monde et même ceux qui sont à Kinshasa, qu'il est temps qu'on se lève maintenant. Parce que le jeu qui se joue autour de la tête de Constant Mutamba va avec l'avenir de la jeunesse congolaise. Malheureusement, j'ai comme impression que la jeunesse parle, mais quand il faut passer à l'acte, il n'y a plus personne. Plus personne, pourquoi? Parce qu'en fait, la jeunesse congolaise, pour moi, a compris que la haute autorité du Congo est dans ce complot et vu qu'ils soutiennent aussi quelque part la haute autorité du Congo, ils hésitent. Mais on n'a pas ce droit à hésiter. Que le président de la République, que le premier ministre du Congo soit dans le complot ou pas, nous on défend ce qui dit notre avenir. Et notre avenir dans ce pays, c'est Constant Mutamba. C'est lui qui représente la jeunesse africaine et congolaise. Donc, pour moi, il est temps que la jeunesse congolaise arrête de douter, arrête d'hésiter, parce que c'est vraiment l'avenir du pays. Ils ont compris que le gars a une vision, il a la détermination, le courage de changer les choses au Congo et ça les dérange. Ça les dérange. Ils ont monté le complot de partout pour maintenant essayer de le coincer, fermer sa bouche, lui enlever ses droits parce qu'ils savent l'avenir qu'il a, le potentiel qu'il a. Donc maintenant, je voulais profiter de ce moment, faire un appel à la jeunesse congolaise partout dans le monde et à Kinshasa de se lever et commencer à faire une sorte de barrage pour leur montrer en fait que on vous voit et on ne sera pas d'accord avec vous dans tous les cas. Dans tous les cas. Le jour où ils vont décider de mettre la main sur Constant Mutamba, à le neutraliser, c'est nous neutraliser, nous la jeunesse congolaise. C'est nous neutraliser, nous la jeunesse de Kinshasa. Donc il faut que la jeunesse mette dans sa tête que c'est son avenir qui est en train de se jouer là. Ils veulent pas que les choses se passent comme la nouvelle génération. Et je veux donner comme exemple la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Ils se sont levés. Malheureusement, le Congolais, il est là, il parle, il fait des lives, il parle. Mais quand il faut passer à l'acte, il n'y a plus personne. Aujourd'hui, normalement, Constant Mutamba ne devait pas être à leur disposition. Même le procès, là, ça devait même pas avoir lieu au Congo. La jeunesse congolaise, mais ouvrez vos yeux, la jeunesse de Kinshasa, ouvrez votre yeux. Le procès ne devait même pas avoir lieu. Le tribunal où ils vont emmener Constant Mutamba ne devait même plus exister. Ne devait même plus exister. La prison où ils vont décider de mettre Constant Mutamba allait être déjà cassée. Et ceux qui se sont permis de monter le jeu, on les connaît très bien. On doit les dégager. La force, c'est nous en fait. La population de ce pays, à 90%, c'est la jeunesse. Alors, on ne peut pas se permettre devant nous, la jeunesse, de commencer à maltraiter, à nous maltraiter, à mettre notre avenir en gage. On va pas continuer à parler sur les réseaux. Il faut passer à l'acte. Et le moment de l'acte, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut faire barrage. C'est maintenant, il faut déjouer le jeu. Donc voilà, ma parole, c'était une sorte d'appel. Il faut que jeunesse, il y a Kinshasa, Télémo. Il est temps maintenant. Donc voilà ce que je voulais dire. On est avec vous partout dans le monde et la jeunesse de Kinshasa, vraiment, faites ce travail. Faites ce travail, n'hésitez pas. On le sait très bien que la haute autorité est derrière ce jeu. C'est un piège qui a été tendu parce que ce jeune dérange. Il dérange. Il a tellement de la détermination, il a tellement le courage, l'envie de changer les choses et ça ne leur plaît pas. Parce que c'est comme ça, eux, ils mangent. Mais quand ils mangent, nous, on galère. On galère parce que c'est notre avenir qui est mis en jeu. C'est notre avenir qui est mis en jeu.
C'est l'avenir du pays. Bon, réfléchir à Tamouandambo. Demain, comment on va faire? Comment on va faire nos enfants, nos arrière-petits-enfants? Comment on va faire, nous, la jeunesse? Eux, ils ont trouvé. Hein. Ils sont des présidents de tribunal, des juges par-ci, des ministres par-là et tout. Non, 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 non. C'est plus le moment. C'est plus le moment. La jeunesse de l'Afrique de l'Ouest s'est levée et a fait barrage et ils sont en train de changer les choses chez eux. Et maintenant, il nous faut, à nous, la jeunesse de l'Afrique centrale, de suivre le pas, de suivre le jeu. Et le seul mec qui, au Congo, peut faire ce travail, c'est Constant Moutamba. Ils ont compris, ils vont le coincer, ils vont lui enlever ses droits de citoyen, d'aller à l'élection, d'être libre de sa vie et tout. C'est tout leur objectif. Donc, il faut maintenant faire barrage. Et voilà mon appel à l'endroit de la jeunesse congolaise. Merci, papa, merci. C'est très profond, en tout cas, merci. La suivante. Karine, nga nazongi kaka na mabondeli mpo motema na ngai esalanga pasi. Nzambe oyo adola na mokili eza l'État. Kaka Nzambe wana pesa jeunesse congolaise courage ya kotelema mokolo wana parce que balobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ba oyo biso toza na makasi ya kotelema te toza na mboka te totelemi kaka na mabondeli. Nzambe alongola banguna nyonso ya Constant Moutamba. Même bato ko baza pembe na ye font semblant de l'aimer. Ok baza ba hypocrite bango te baza koteka makambo nyonso. Nzambe a dévoilé bango nyonso. Abimisa bango na kwasa. Ba prison oyo bazo préparer pour na kotia ye. Kaka ndenge Nzambe akata ba chaîne ya Paul na Silas abuka ba prison wana. Abuka bisika ba ngibake kotia Constant Moutamba parce que c'est lui le juste juge. Ayebi posa ya motema ya bana Congo. Ayebi combien est-ce que le peuple congolais bazaki satisfait na présence ya Moutamba na justice. Même na ba pays africains ba koma yiko convier ye. Seigneur, soko yoka ka bondeli ya biso bana Congo. Papa, c'est le moment il faut agir. Agir papa. Koboma mungu neza mabete po ata na Bible ba guerre ezala. Papa ba oyo nyonso baza bangu na Constant Moutamba. Ba kufa. Papa seconde vie pa na bango ezala te. Po bokonzi ya mboka wana eza kaka ya bango na bana na bango te. Bana na bango baza ko succéder. Papa azalaki azali pe mwana bakisami bazo beta maboko. Tolembi biso pe bana batangi na Kongo wana misala eza te. Nzambe sunga mukolongo confusion na kaya banguna. Confusion na ba magistrat wana na ba ministre ko banda na numéro 1 na tuka na longoli mutu te. Confusion ba AVC ba liwa ya brisque ba accident esalema ava procès wana banda. Seigneur banguna nyoso bazoluka Congo ekende na développement te kaka ndenge Macron alobaki na discours neta wakendaka alobi bozo condamner la France. Pourquoi? D'abord le pays ndeza na justice te. Bino moko bo arranger problème na bino tant que ba mona ki mutu oya ye na justice ya komi monguna na bango au lieu Rwanda ndazala monguna na bango ba moni Moutamba nde monguna. Seigneur na seme confusion na kaya banguna wana épée na yo spirituel ekende koboma moko na ndaku to wapi place bazali Nzambe to yokata sango moko to mibale avant date wana babela bakufa to yoka sango. Confusion na kaya banguna o balingi Congo et progresser te banguna o balingi kaka bango nde bavandaka na kiti ya bokonzi bayibaka parce que likambo Constant Moutamba zwaki ata $1 te. Oui balobi bien tentative de vol. Oui asalaki mabe soki eza tentative de vol il faut avouer ta moitié pardonner papa po yo moko lobi Nzambe oyo akorekonete mabunga na ye ngai ndaza Nzambe na kolimbisa na yebite lolenge bazo sambisa makambo na bango papa confusion kaka na yo kaka sango moko akangamaki akendeki na urgence akufaki asalaki accident na cortège bakufa bakangama minoko etengama bango oyo bazo kata likambo wana na ndenge ya mabe oyo bazo ya na mutema mabe na banguna nyonso oyo baza proche na ye baza ba infiltré papa confusion bakufa. Constant oza na posa na ye papa longue vie na Constant
yozala juste juge na ye kata likambo na ye na Congo wana toza na besoin ya Constant Mutamba moko kaka wana toza na besoin ya mutu lokola Constant Mutamba un jeune oyo amibosanaka ke naza jeune nasala mpe kibolenge na nga nasala mpe vi ndenge baninga bazalaka so bazwi bokonzi ye asalela yango te ase respecta oui azangi mabe te me atamboli na misu na biso tomoni yango na lolenge ya malamu papa kota likambo confondre banguna kata likambo na ye le 27 ezala sangwa malamu sangwa mabe te nzambe kata likambo ya Constant Mutamba po yo ndoza juste juge yoka kolela bana Congo soki ozali nzambe oyokaka bana Congo papa yokela biso mawa pour une fois pona Constant Mutamba kota justice na yo ezala juste yoza juste juge kata justice na kati ya likambo ya Constant Mutamba papa merci po yozali nzambe ozali juste juge oyokaka merci papa. Merci, maman. La suivante. Ok, font la micro, la suivante. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, maman. Ya, mami. Naningaki nasala la prière ok pour na Constant Mutamba. Seigneur notre Dieu, te commission te pamboli opposant Nzambe. Et pas na yo hasard ezalaka te. Soki au permettre live oyo poto le la prière c'est parce que Nzambe yo ndolingi. Na poko na lelo toyo kotika ndeko na biso Constant Mutamba na maboko na yo. Nzambe yo yebi ke Constant Mutamba za innocent. Seigneur notre Dieu, yo zali juge. Ozali Nzambe na biso, oza avocat na biso. Nzambe zala avocat pona Mutamba. Toyebi ke epai na yo Nzambe, oyo aleki yo azali te. Oyo aza likolo na yo azali te. Nzambe yo oza likolo na nyonso. Oza likolo na bajuge oyo bazosambisa Mutamba. Oza likolo na bato nyonso baza motema mabe likolo na Mutamba. Seigneur, na butu na lelo biso bala na yo. Toye na se na makolo na yo Nzambe. Toye kobondela, toye kolela. Justice na yo esalama mpona Mutamba Nzambe na nga. Épargner ye Nzambe. Prison ezala mpona ye te. Prison emona ye te. Nzambe liberté ya Mutamba na maboko na yo Nzambe. Yawe kota likambo oyo. Yebi motema ya Mutamba. Yebi Nzambe na ngai motema ya mwana na yo. Kota likambo. Kota likambo ya Mutamba Nzambe. Tema. Toza ya kolela. Tema eza ya kozoka. Pona Mutamba. Tozomona innocence na ye Nzambe. Kolo kotika ete. Banguna bayo kasoni Nzambe. Banguna bayo kasoni kolo. Tobondeli bongo. Petolobi amen. Amen, maman. Merci beaucoup. La suivante. Bonsoir. Bonsoir, maman. Ngapi naika pour la prière parce que les autres ça pas si pendant. Mais contribuer pour la prière. Merci l'Éternel des armées. Papa yo lobete epai na yo rien n'était possible. Dernier ceux qui tokota là, batu bako sangana ebele. Basali makita yo lobi bakoya mine na gauche, des mine à droite, ba opanda na nzela sambo. Mais ngana zonzi ma Seigneur Jésus na minito Mutamba za ye na yo. Soki bango baza 1000, Mutamba za baza mibale na yo na ye na président Mutamba. Yango toye ko recommander ye na maboko na yo Seigneur. Nzambe soki azalaki mutuka tolinga tokende koluka ba mécanicien po ba réparer dossier o po ba réparer ye. Mais Nzambe comme yaza mwana moto asalami na image na ope na elilingi na ye. Avazala esika za Nzambe zayaki na makasi na yete akotaki ndako nganga te. Yondo ye bakipe oponaki otiaki na esika wana. Yango toye ko senga Nzambe tiketo banda ko réparer physiquement spirituellement. Seigneur na sengi opesa ye misu ya aigle e mona ka musika. Ne
ete aigle na pembeni bwa monaka te me monaka musika Seigneur yawe fongola ye misu nasengi sagesse intelligence likolo na ye Seigneur Jésus Nzambe protéger ye Père de gloire esika nyonso bakoluka ba poison ya mupepe to ya biloko akolia Nzambe tikete nyonso o bakoluka ba poison esika nyonso akozala ebongwa na vitamine na santé na ye Seigneur Papa toza nesika kokimela te mitema na biso eza ya kozoka makila ezotanga na mitema na biso Seigneur Jésus oyebaki le pourquoi otiaki ye nesika wana oyebaki le pourquoi opesaki ye kati na monde oyo yango Nzambe tosengi kaka intervention na yo Nzambe yo za juge excellence yawe esika ya zozanga maloba Nzambe multiplier maloba Seigneur Jésus Yesu tobeleli lisungi na yo o esilaka te Nzambe na lola tiketo fongola ba porte ya lola yawe yoka losambo ya moko na moko tozo sala losambo o pona batu te po batu bamona biso te kasi mitema na biso ezosopa makila mitema na biso eza ya kozoka oyebi oya sala kikati na pays ya RDC yango Nzambe tosengi intervention na yo Nzambe tosengi intervention bato ya mokili te tosengi intervention na yo mon Dieu yaka kwa intervenir kota dossier na ye Yesu Masia simba likambu oyo Père de gloire yo lobio to bandaka likambu ne bandel po memakango na suka esika mayele na ye suki Seigneur tosengi yo otelema moto a suka telema Seigneur Jésus bunda po na ye Père de gloire yawe pesa ye makasi mokili kopesa ye te toyebi ba projet ya mabeze bele likolo na ye mais Nzambe yo soki associé na yo na ye Seigneur Jésus Nzambe aza makasi koleka nyonso Père de gloire mawana yo Nzambe kita likolo na ye yawe protéger ye épargne ye na ba danger épargne ye na mitambu nyonso mabulu o bango bazotimola liboso na ye Nzambe tikete tango ekokoma ye liboso mabulu ezipama Nzambe na lola yawe sopa loboko no ya nguya likolo na ye Nzambe miteme bato ebele eza ya kozoka mitema bato ebele ezobimisa makila ezotanga makila parce que bayebe ke moto yo tsaki liboso na bango Seigneur ayaki pona kosunga peuple ayaki pona ko détruire tes pères de gloire oyo belé ba telemi bazo pona ko détruire Seigneur Jésus Nzambe to sengi justice na yo tozo senga ka justice na yo Seigneur Jésus esika ba ko telema baza 10 Seigneur pona combattre ye butu pe mo Seigneur Jésus yo zala 11e esika ba ko zala 5 yo zala 6e Seigneur Jésus bunda pona mutamba Seigneur bunda pona ye likolo efungama ba ange bakita pona ko intervenir dossier au Seigneur to beleli yo juge excellence yawe yo kataka likambo na bosembo Seigneur oza Nzambe ya juste Seigneur oza mwana moto te po yo kosa avaye azwa esika oyo ozala Nzambe pe okotikala Nzambe Yesu Masia to sopi mitema na biso liboso na yo Seigneur papa sala quelque chose mayela bato esuki kasi yo suka kate esika mutamba mayele suki Yesu ya yo suka kate Nzambe na lola soutenir ye Seigneur na musika to pe na pene soutenir ye Seigneur tondise na ba capacité bomba ye invisibilité na yo azal intouchable o bakoluke na moi bakutana na yo o bakoluka ye na butu Seigneur bakutana na yo armée na yo Nzambe to telemisi armée céleste likolo ya ndako na ye armée na yo Nzambe etelema partout a kozala tangu nyonso bitumbe ko telema liboso na ye Yesu ya bunda te kasi armée céleste nde ebunda pona kosala vengeance Père de gloire Nzambe to sengi mawa na Yesu ke la biso mawa soutenir biso mayele na biso bato mokile suki mayele suki Seigneur yo yaka ko banda yo yaka ko intervenir mi monisa Nzambe na yo na dossier oyo ti bango batie date ya le 27 yawe biso to mona le 27 te tozo mona bolamu lelo Seigneur tozo mona bolamu lelo parce que yo lobi c'est lui qui est capable de prier est capable de tout et sika bango ba mona te Yesu yo zo mona et sika bango ba koma te mutamba ko koma et sika bango ba makanisa bango zo koma te ya ye ko koma parce que ça possible Seigneur
soutenir ye mitema eza ya kozoka ata tosambela mitema eza ya kozoka Seigneur yawe mona ye Père de gloire, intervenir. Dossier nyonso akosimba Seigneur, abima molongi, kwa isa bangunya na ye Seigneur, kwa isa bangunya nyonso, ubazo telemi liboso na ye, yawe bangunya bazala na semu tambazala likolo, simba ye na loboko na yo, ayaki pona ko sauver peuple congolais, ayaki pona ko soutenir peuple congolais, ma benyoso o bango bazako planifier, ma benyoso bango bazako préparer, Nzambe na lola, tikete za la retour à l'expéditeur. Et si kanyo sobaza, o bazo sala makita, ba pesani ba ordre de mission, pona ko sangana, pona ko combattre ye Seigneur Jésus. Nzambe ba kutana na yo, kutana na bango, armée na yo Nzambe, et kende ko sala. Na kombo na Yesu Masia, au nom puissant de Jésus, totele melinio soit sa volonté na yote, que ta volonté soit faite Seigneur, na bomo ya mutamba Seigneur, tozo mona bangote, kasibiso to mona Jésus Christ de Nazareth, o ya kufela ki one kulusu, to eko tali sue kulusu na tina problème ya mutamba, Yesu tala paso yo mona ki ne kulusu, tala sacrifice yo sala ki ne kulusu, on dit maki li konga na mopandi, ba sete na maboko, li eko tanzube na mutu, makile tangaki pona mutamba Yesu ko permettre te Yesu tala ekulusu pona dossier oyo ma mama baleli makile zo tanga ma papa bazolela Seigneur soutenir moi na mobali oyo soutenir ye tozala bambuka misika mais tozotala ba famille na biso bazana Congo Nzambe soutenir ye kende ko intervenir Père de gloire kotika yete poison nyonso bakotya liboso na ye Nzambe bongwana vitamine epesa ye santé maladie simba yete kufa ezala musika na ye épargne ye na ba danger nyonso par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, maman, merci beaucoup. La suivante, au que font le micro. La suivante, à Lali. Oh. Mama yom tocho mata toyoko. Allô? Allô? Eza connexion. Bon, yo kanga na commentaire. Ba commentaire beaucoup mais non c'est beau yo kanga. Tozo kao. Ah merci. C'est que bango ya pour ma connexion. Yaya yom tocho matato yoko. Allô? Bon. Bah on y en sort. On dirait. Bah on a moi pour ma connexion donc distraction. Merci beaucoup la famille. C'est un babate biso tokutani lobi bo la mkanatongo bo kende église. Avant bo la bo fou kama bo sambi la lobi église. Olingi makiki ya propre kati bonzenga. Olingi poso kitoko Martinique cosmétique. Olingi otela siko pe okoma luka papier duplicateur. Kailambaka azawana. Olingi perika kitoko nde na lata ki lobi tozana mama na biso Adèle la main d'or. Azawana tobosa ni pe lisusu te pona tisi ya periki kitoko tozana la joie kabelo. La joie kabelo azawana et un clin d'œil na joli kabelo CPI to PCP bambote et ba robe na lata ki lobi bato ba sepele na robe lobby en tout cas adresse ya moko na Paris et na bato o balinga ki robo na lata ki ba jour eleki so otali na TikTok na ngana yebisa ki bino que za ya Rachel motema ya Elvin Onkoi. Et ça a moins de 50 €. Robe kitoko ou les camo pépé. En tout cas, bino mo bonne ba couleur d'été. Donc c'est beaucoup de TikTok na bo mona vidéo. Donc na lingi bino mingi pona kolia pe kolata kitoko avenue
Avenue Komoriko, Kitambo Vélodrome numéro 3, Kende Kolia, Kende Kolata, Kende Kosomba Saka bien péri, bien à moins cher. Des gros bisous na lingi bino mingi, bye bye.